députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai. Masolona depuis te ya mokolo mwa lelo. Après autant de temps, tu annonces bino que bazali ko négocier retour ya Kalev Mouton. Oyo azaliaki l'ancien flic ya régime. Enfin, il est rentré et il a été auditionné. Masolona député. Masolona député bandeko nangai. Tokobeta masolo ya dialogue en gestation en République démocratique du Congo. Banani balingi basolola nini? C'est dans ces numéros de l'émission Masolo na député. Masolo na député bandeko nangai. C'est Chéribin Okende qui emboîte les pas na ba propos ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Masolo. Bitumba ya Ukraine na Russie. Comment ceux qui sont dans les diasporas vont vivre? Na ba principe, na ba règle, na ba condition. Oyo bakomi ko pesa bango. Nalobaka na bino à un certain âge poto ezalaka natina lisusu te. Masolo. Masolo na député bandeko nangai na kozongela sur la responsabilité ya ba congolais na ba situation na bango. Boko yoka comment marché ya kote kabana koyiba bana kote kabango na Congo ezo salema et la complicité des instances qui sont censées protéger Bato. Est-ce que Zakaka Rwandais ou bien Bisomoko to Zaba responsable? Situation Nakasumbalesa. Qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'on a la frontière ya Zambie dans ces numéros de l'émission? Bande konanga, situation ya Kasumbalesa, ndenge boko mona ba image wana ezalaki opesi mbwa boyi. Nini eleka kilobi na Kasumbalesa? Namoni batu bakoloba makambu peut-être sans aborder la vraie question. Ezaki na ba chauffeur mi balé ya bazambien. Bakufi nangamu na biso. Moko akufelaki na Kolwezi, abelaki akufi. Yami balé ayeko kufa na accident de circulation sur la route. Et la Zambie ba estimé que batuana bakufi pambate biso Congo nem tutobomi ban. C'est ainsi que lobi balamukaki babarikade banzela, babandi kotumba ba pneu, babandi kotumba quelques marchandises, balobi mutuka ekolekate dans tous les sens. Et pendant ce temps, bakou de fil et leli, côté à RDC, le vice-gouverneur s'est déplacé jusqu'à la frontière. Pona komeka ko solola, komeka ko calmer bat. Parce que tango ezo yinda kuna ezo yinde zo mata. Ali rekomaki kozwa mape côté ya Congo. Et pendant ce temps, aucun véhicule. Remorque mon côté, ni côté à Zambie, ni côté à Congo, mutu mon côté à Zokatissa. On n'a pas fermé la frontière, mais la frontière s'est fermée automatiquement. Mais quand le vice-gouverneur arrive, il essaie de parler, bango balobio tokoyo kelayote, tozo zélandais président de la République, a yako répondre bis. Tel que vous voyez ba image, donc dans de tous côtés, mutuka est bougé, mais à la base, il y a suspicion on a de deux chauffeurs zambiens au Bakufaki. Je vous informe que Moko Akufaki maladi, côté à Lualaba,
mususu ayaji ko kufa na accident de circulation, mais du côté zambien ba estimer que non, on a tué. C'est ce qui a perturbé certainement les fonctionnements de cette frontière zambienne. Comme je parle de makambu ya Kasumbalesa, nakozonge la bino kope sabino, qu'est-ce qui se passe en réalité par rapport à ba makambu misusu? Autre aborda qui question. Makambu ya Porsek, makambu ya Sakanya, makambu ya Kipushi, makambu ya Mokambo, na komeka ko lokotela bino wa information à ce sujet-là, et puis na kope sabino. Est-ce que musala ngo yangwa? Maintenant, la question que je me pose sur la situation de Kasumbalesa, c'est un mouvement et la Moutika Kaboye, ou bien il y a eu une manipulation? Ça, c'est un point. Et balobi wana que, dans ce cas, bino bokokat sali susute koya kosomba bilo kwa. Maintenant, je reviens sur la vision de la serre. Tant que toye bisaka bino que nous dépendons des autres, et que mukolo bako kanga ba frontière, Zambie akangi, Rwanda bakangi, Uganda bakangi, Burundi bakangi, et Centrafrique bakangi, Angola bakangi, mususu ezapi, frontière mususu ezapi, Tanzanie bakangi, frontière mususu ezapi. Donc, ce qui ba frontière nyonso tu wana bakangi kangi, que deviendra le Congo? Parce que ceux qui ont commis na ba frontière, comme na Kasumbalesa, pilipili mutu wakati simbangu akena Zambie kosomba. Tomate mutu wakati simbangu akena Zambie kosomba. Alors que tozape na bespace tokotiko kokata bilanga kolona. La différence entre nous et la Zambie. Boto na batu bazakuna. Aujourd'hui, les sols zambiens sans engrais chimiques et kotiko botate. Mabele na bango ndenge bomona kawana soki batie ba engrais chimique te ekobota te. Pendant que vous au Congo, bozana na mabele ya obwaki biloko yango moko ezobota. Nous sommes seulement paresseux nous-mêmes, tozana tente ya ko exploiter ba potentialité tozana. Tozomona ka ba minéré. Mais qu'est-ce qu'on voit en dehors ya ba minéré? Tozana mabele. Na pesa kabino et loko totanga na 6e primaire, les laboureurs et ses enfants travaillaient, prenaient de la peine, c'est les fonds qui manquent les moins. Alors, bayebi sabino que un trésor est caché wapi. Il faut qu'on travaille. Et ça quand même soni tangu biso tozo somba nyonso. Sans que biso na action commune pour la République, chaque fédération bilingue. Aux fédérations à Canada, bilingue. Aux fédérations à Belgique, bilingue. Aux fédérations à France, bilingue. Aux fédérations à Afrique du Sud, bilingue. Aux fédérations à Lualaba, bilingue. Fédération à Okatanga, bilingue. Fédération à Lomami, bilingue. Au Lomami, Tanganyika, Kasai Central, Kasai Orient. Donc, ba fédération Nyonso, Awa, Maurice, qui était les délégués à Kisangani Boyoma est rentré à Kisangani. Bilanga. Équateur Mambenga, Bilanga. Chouapa, Bilanga. Maniema, Kweto Akuto Kebo Ishoka et Kalungwa Mupini Kabatia, Bilanga. Nous devons nous baser sur ce qui nous rend indépendants. La serre, c'est aussi l'indépendance. Indépendance, soit à un niveau nyonso. Biloko akolia, nous dépendons des autres. Biloko akomela, nous dépendons des autres. Mabele na biso anatoti kango. Les politiciens bazakaka discours. Nous avons autant de kilomètres à terre arabe. Mais attendez. Mais mabelango wana bozolo bela. Bino possible définir quelle politique agricole. Zéro. Anyanya wanyanya. Zéro. Et moi je dis toujours. Na ba Congolais, bandeko bazana diaspora, na lobi na bango, tozo banda na bilanga, soki bo Congoli mbongo na bino, bo lobi mbo, on va acheter autant d'hectares. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est dans la diaspora, qui m'a appelé à lobi de Kweliezer, il ne faut pas tout misa, ngai nazo tinda mbongo, pesanga
numéro ya capable moko azana coin boyamboka basomba bilanga déjà batu bakati pour que ba profiter balona banguba balona biloko kaka siko nguba na madesu. Voilà la détermination. Nous sommes de l'action commune toza batu ya malobate ko salande. Mais en attendant, il y a la possibilité que batu na coin na bango nenge bazali balobi te il faut to tinda ba machine ba ordinateur to fongola centre informatique pour na ko former ban eko salem ba msusu matériel ya hôpital eko salema ba msusu tout ce que vous pouvez mettre en place qui peut aider la population. Nous devons commencer nous-mêmes à créer de l'emploi. Biso moko to bandaya. Mais bilanga toko kata bilanga toko somba ba tracteur, nous allons évoluer, nous allons investir là-bas. Ba voiture de luxe oui, mais moi je pense que voiture ya luxe ya makas et za tracteur. J'essaie de me renseigner et pas de qu'on engage je fais un service. À lobby ba tracteur ezali, ceux qui ont $15,000, 15,000 euros cause tracteur, 20,000 euros cause tracteur, ainsi de suite. Heureusement aussi biloko ya agriculture ndenge toyoki e futaka douane te. O futika kamai e komi kuna to sali musala, nous devons libérer ce Congo bande konanga. Botike la batu ya polémique, batika la na polémique. Botike la batu ya polémique, batika la na polémique. Botika batu ya kofinga na batu ya koloba loba tro ozo sala nini loko moko te. Nous devons nous regarder, to longwa na distraction, to simba na bande konanga, le Congo a tout, to zana nyonso. Ndenge na lobby awa, à un certain âge, poto anezana tinate. Lelo avec tout ce que je vous ai raconté comme réalité. Ya poto. Bande konangai. Comment on ne peut pas entretenir tout chez nous? On sera plus à l'aise. Biso we pana biso tozana posa ya chauffage te. Tozana chauffage naturel. Ngonga ya évaluation à ba relation na biso ekoki. On doit évaluer nos relations. Et ça c'est clair. Ovanda bambula na batu. Ozakana moninga. Ozalakana baninga. Lelo toko sala na yo évaluation. Et sengeli o sala évaluation à vie na yo. Ya ba relation na yo, ya ba métier. Wana pire mutu nanga, wana mutu. Depuis bo ban kaka ba problème kotonga yo kozwa ba makamu na yo mikolo nyonso kote kaka yango. Donc, il faut oyeba que pour avoir Christ, il a fallu avoir un Judas. O azalaki pembeni, azalaki kutu ko bomba misolo, azalaki ko tambola. Donc mutu abomba ka misolo ezaka mutu moko ba pesa ka confiance. Mbongo babombi sakangwe pa mutu boyete kaka mutu a confiance. Mais c'est Judas là par lequel ba o bazalaki koluka kozwa Christ bazwaki. Yoti lelo oyebaka ko checker te ba relation na yo, oyebaka ko évaluer te ba relation na yo, ozaka kanengwa relation ezo nuna. Valeur ajoutée ya relation na yo na ye ezawapi. Ce qui est zate, ozo tingama na ye pona nini. Il faut arrêter. Allez, mbote na bande konyo sotu. O bazalaka na relation à hypocrisie. Na lobia, nazo pesa mbote na bajidas Iscariote nyos. Elongi, gentil. Mais talambeli atela yo na mukongo. Nous le disons. Allez. Masolona depuis te bande konanga ina lingi to aborder question avant que n'aborder ba makambo belé. Nazo souhaiter joyeux anniversaire na honorable Mbaya Omwadi. Oyo a totalisé je crois 45 ans d'âge. Les 5, oui, c'était les 5. Ezaki Lobi. Le 5 octobre. Il est lui, il y a moins dit tout. L'honorable Mbaya Omwadi, joyeux anniversaire. Ata ceux qui attendent. Oza mutumoko nazalaka fier na yo parce que oza entrepreneur. Oyebi ko sala musala, oyebaka ko pema te, oyebi ko bunda lokola mwana mobali abundaka. Et que ane oyeba kisami ezala lisusu.
ya kopesa yo makasi na boanya. Na ligne d'aborder la question bandeko nangai, na lobby dans cette émission nous allons aussi aborder la question ya bien nanga Martin Fayoulou na Canada. Nous allons l'aborder. Je commence par cette histoire. Il y a Bissomoko ba responsable de ce que nous faisons. Na lobelaka la responsabilité de chacun. Na ebisibino menace oyo ezali ko salema na aru. Natali sibino le M23 oui tozoloba eza ba Rwandais. Mais ana ba Congolais bazawana qui du reste ba msusu baza ba porte-parole na bango. Ce sont des Congolais mais qui sont utilisés comme des marionnettes. Tokende copier pa na bino. Tokende ko bome pa na bino. Ye wana ya bimie lombe. Bazo benga ye colonel, bazo benga ye sokinani. Bande konangai. Et pendant 7 ans, c'est le sang ya bande konayo ndezali kokule. Et c'est la même chose. Boyo ki système ezo salema na Kinshasa, bako yibaka bana. Boza ba membre ya famille. Boza kuna yango nga na lobaka na bino. Ezako kokanisa teke parce que yo botama na yende azalaka ndeko na yo. Na mone cho kinga bien te. Na lobi boy. Kokanisa teke parce que yo botama na ye nde azalaka ndeko na yo. Abel baboma ye pa Caïn. Wana bazaki ka bango mibali. C'est son frère. Yango zomo natana ba bolingo bolingo nyonso te ezalaka sincère. Soki bolingo nyonso ezalaka sincère, chérie je t'aime, chérie je t'adore, chérie mon cœur j'ai pas dormi à cause de toi, j'ai fait l'insomnie, après lobi on a loti yo. O loti ndenge nini alors que yo lala quitté. Na lalite likolo akokanisa yo, mais entre temps o loti. Bande konangai, il a fallu Delila qui a manifesté le kola bolingo eleki ya Samson pour na tirer na Samson les secrets de sa force. Ce qui bolingo nyo soit sincère ya chérie je t'aime mon chouchou, chou bébé ainsi de suite. Bongo ba vidéo bazo bimisaka ya batu. Ba keko filmer, wo keko sala bolingo na bino. Siko filmer moninga pona ocha na réseaux sociaux, eza pona tomona ke azamwasi oyo ya niveau na yote, mais soyez siko lingo bima prête ou bien ezanini, quel est l'objectif? Bande konangai, toute relation n'est pas bonne. Ba propos ya munoko ya mutu, eza pas nécessairement ce qui est dans son cœur. Ce qui nous a pesa kabiso la possibilité de pénétrer la pensée. Yabad. Mutu akokaki kupusa na batu ngulu akokaki kozalate. Comment est-il possible moi so lingaki ozobeta tolo o chéri nanga wana ozobenga chéri bébé tu me manques bébé j'ai envie de toi bébé tes lèvres sont qui ndengenini ba terme nyonso tu wana bo utilisaka OK quand même o filmer ye ozotala teke moi si wana koza la mama ya bana azande ko moi si ya batu azamwana ya moi si ya batu azana ba bokilo azana batu ba respectaka ye. Mais aux yeux filmés, aux yeux tiennent les réseaux sociaux. Bande konanga, nazo zongela cette émission. Dès que tu avances, nazo lobanayo relation nyonso eza ya kozwango au sérieuxté les moments de l'évaluation de nos relations. C'est ce que j'ai dit par rapport au Congo. Biso tolobi tolingi mboka na biso makasi, tolingi Congo makasi, mais la complicité ya kokende kozwa banguna, koyokana na batu, boya tokota tokende koboma, ainsi de suite, c'est tout ce qui se fait. Na bitumba nyonso depuis Tobanda, je ne reconnais aucune fois que le Rwanda, que l'Ouganda, bazwa manduki bango moko baye na Congo. Il passe toujours par un fils du terroir, un fils du pays. Otozo benga de père et de mère. Bazo kote la wana, yango zomona bazo wangana, bisote, ainsi de suite. Ezaka kana Congolais moko tomi bale. Je vous ai toujours rappelé l'évolution de ya RCD. RCD bazaki neni, bakomia wamba ja wamba. Ba longwe kuna, bazui mutetela onani.
balongwe kuna. Mais tangu bakomi na Kinshasa, on sait. Qui a fait quoi, qui a occupé quel poste? Qui moukala ezalaka na niveau wa. Et moi j'invite les Congolais. Nabele la kabande konanga, je fais ma part. Yakobele la bine. C'est notre pays. Et ce pays mérite la contribution de chacun d'entre nous. Mais si on ne comprend pas ça, c'est compliqué et c'est bizarre. Ceux qui t'osent comprendre en côté, M. Tambou aura parlé. Les autres solo bela makambu ya nakoya kukoma na makambu ya Kalev Mouton après mais nalo bela nanu makambu. Mon vieux Martin Fayoulou m'a dit azana tourner na ye. Avant-hier azalaki na Canada. Tema alobela ki makambu ya tentative ya balkanisation ya mboka. E bande kobaye kuna ebele ko répondre pona koyoka ye. Mais tangu akomi na salle abosani des fois thématique ya anonsaki na bato. Abande o les émoluments de députés. Oh makambu soki ya élection. Un pasteur, un ressortissant ya Fizi, quelqu'un qui connaît la réalité na terrain, pas moutou avani na Kinshasa bandi ko inventé. Parce que makambu ya insécurité est oyo et comment lokola marchandise, moutou ayebi même pas ayebi ni eloko mon côté aleki kuna abandi ko pesa batu les sons sur les réseaux sociaux. Ce pasteur là s'élève. Qu'est-ce qu'il dit? Au Québec, notre province, vous avez fait beaucoup d'efforts pour nous atteindre. Fayoulou, nous avons défendu votre camp, mais ça n'est pas réussi pour devenir président. Laissons tomber ça, tournez les pages. Votre intitulé de thématique m'a intéressé beaucoup. Moi, je m'appelle Révérend Maleki Sobo, de la zone de Fizi, et je travaille comme pasteur dans la zone de Fizi. Alors, je suis intéressé beaucoup de l'intégrité territoriale et la tentative de balkanisation. J'ai fait un organisme ici qui s'appelle Se prendre en charge. Ça a 3 volets. Comment les Rwandais sont venus chez nous, qu'est-ce qu'il faut, quelle relation avec les Rwandais, ils doivent avoir. Deuxième volet, c'est question de balkanisation. Qui les faut, et pourquoi il les faut, et comment nous pouvons faire. Troisième question, c'est la bonne gouvernance. Le pays est géré sans tenir compte des lois et des constitutions de notre pays. Comme vous l'avez souligné là-bas, la question des institutions fortes, on l'a parlé. Alors, moi, ma recommandation, du moins ma motion, votre titre, on ne le respecte pas dans cette salle. On pose des questions qui vont en dehors de votre titre. Moi, je viens de Sherbrooke, ça fait 60 km pour arriver ici. Je ne peux pas venir ici de me parler de monuments, de députés, me parler de tout ce que vous voulez là. Moi, il faut fixer votre thématique et recevoir comment nous pensons pour notre pays, pour la balkanisation. Ça nous intéresse beaucoup. Les élections, mettez à côté. D'abord, il arrive que ça ne sera pas. Quand il y a la guerre, on doit avoir les élections. C'est pas possible. Parlons d'abord de la balkanisation. Il faut ça pour qu'il le faut. Et que nous faire pour intercaler ça comme l'autre l'avait dit que dans un pays, on devrait maintenant balkaniser. Suite à leurs démarches, leurs efforts, on a bloqué ça. C'est ça la question que nous devons faire ici. Ici, il y a des têtes bien formées, avec des connaissances, qui peuvent vous donner des idées et des opinions qui peuvent vous aider d'aller travailler dans votre pays. Alors, ça c'était ma motion. Restons dans les... Voilà. Bolandi e malam. Alobi na wuti musika. Nga na lingi na yo ka solution par rapport à dossier à balkanisation. Oui, to soutenant qui yo. Mais ça l'est que et comment makate que o comme président de la République pour ce moment. Toye pona toyo ka makambu ya balkanisation. Toye makambu ya émolima ya ba député te. Toye makambu ya élection te parce que
lisolo élection soki tozana bitumba élection boko sala ngonengeni au lieu to pesa na makanisi toyeba d'abord yo zana nini tozonga na thématique toyeba yo zana nini information nini ozana ngo biso tozana ba information toyebi to pesa na ba proposition yo yeli ba emolima o élection o ainsi de suite nde yango zomona même na ba réseaux sociaux muto alobi ah Félix Assambwe Fayulu Assambwe si Fayulu. Est-ce que c'est ce que nous avons besoin actuellement? Tozana posa Félix Assambwe sa Fayulu ta tozana posa Fayulu Assambwe sa Félix ta tozana posa ya tome mananu mboka na biso awa toloba menace yango tosala ndenge nini tosila na nanu na ba Rwandais o biso nyonso en commençant par le numéro 1 le chef de l'État na biso nyonso toye komona ke bango nde tosila na nanu na bango na sima to ya ko régler ba problème na biso. Et ce pasteur a essayé de recadrer, c'est ça aussi la vie des politiques. Et pendant 7 ans, je vous ai dit que ba photo et bimaki ba rencontre sale makamikolo nyonso batu bakutana kana butu butu mais na média bazo tenir ba propos incendiaires, les aveugles, les gens qui ne connaissent pas ba ona benga ka bapaya o ba melaka mai kufela mbwa bazo ndimaka bazo monaka soki nde bakoma binemi bango na bango pro Fati pro Fayulu pro Katumbi pro baloba na kalisusu te. Pendant que ces gens eux-mêmes, je vous ai mis les propos de Vos Kitoko. Et quand De Vos fait sa sortie médiatique, au kondima ke bako sololana kabui. Est-ce qu'au kondima ke soki bakutani bako sekane bazali ko sekawana? Est-ce qu'au kondima ke soki bakutani na shadari bako sekane wana? Et bina bozo bomana pona, pourquoi vous êtes si divisés? Bande konanga. Pourquoi? Mais là, le pasteur dit total ananu makambu ya balkanisation. Ce n'est pas parce que Vienanga Martin a yebi likamboazo salate. Pour le moment, il y a des tractations pour les dialogues. Oui, ndenge toyoki. Toyoki ke kosale makutu na Congo te kosale mandehor ya Congo. Pona kobo ya quelques implications. Résistance à côté moko, c'est là ba information notre possession. Oui. Mais sinon, c'est sur la voie ya dialogue. Ba politicien ba suka kaka na kosolola. Et bino bobebana na bino pamba. Bokota même na ba considération tribalo-ethnique pour rien. Et moi je vous dis, connaissant les gens et leur mode opératoire, Nathalie Sabino na lobi bande konangai, il faut bokeba. La classe politique congolaise, ezaya kopola. Muto akoloba makambu misusu na moi, na buto akosala makambu misusu. Je vous ai dit ça. Heureusement que ba photo yaki kobim. Voilà le pourquoi de la serre. On dira ce qu'on fait la journée, on le fera la nuit. Tokosala ngo nandaku, tokosala ngo libanda. C'est ça la politique autrement. Et mon vieux Martin a la tournée naïe. Mais nazo souhaité ndenge na salua qui est tango abanda ki manifestation contre le Rwanda avant que quelques-uns ya union sacrée bavandi bazo tourner ba pouce bazo wele la kolobama notre candidat c'est le chef de l'État pour que ba nommer sans conviction les escrocs baza ebeli. Il n'est pas convaincu. Tunaye yozo soutenir le chef de l'État pour nani. Il n'aura pas d'argument. Parti politique, wano ke ko adere pour nani. Discours ezaka moko. Oyo. C'est le parti de Moïse, hein. C'est le parti de Moïse Katumbi. Oyo nini. Oh, c'est parti là soutient le chef de l'État. C'est le parti du chef, hein. C'est le parti du chef. Mais papa, problème ezaya parti à Moïse, problème ezaya parti à Félix Antoine Tshisekedi. Et ça, vous prenez quelles valeurs? Quelles sont les valeurs que vous prenez? Vous prenez ma valeur nini dans votre parti. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Et c'est ça la différence, Bande Konangai. Kokende dans un parti politique parce que seulement, on a intérêt au ya mouke mouke. On n'évoluera pas. Tokotikala.
tozo stagné. Nous parlons du pouvoir de l'amour. Nous exerçons le pouvoir de l'amour. Nous pratiquons le pouvoir de l'amour. J'ai toujours félicité Bana Oyo. Bakolo structure ya nous vous aimons. Basali encore une action à Lubumbashi. Geda na baninga na yi. Lui il prononce très bien mon nom. J'aime pas quand il forme mon nom. Bien chérie. Tu peux prononcer mon nom. Mudungu. Les enfants jouer. Sachant que c'est même les enfants. Les enfants jouer. Muzungu. Ça va?
Lele. Mudungu. Mudungu. Voilà. Kolisa mwana na nzela malamu tango akokola kopengwa te. Et j'ai changé na mwana mususu aux États-Unis. Mwana ya mamama. Alobi nanga nasina ye mwana wana sala ndenge ni tango tozole la barosi mukendi na ba Thérèse Kapangala na Kinshasa. Garçon moko bomaka ye na Mbandaka. Mwana wana réfléchir alobi mais basolo belaka oya Kinshasa oya kuna basolo belaite. Mwana wana sali ba gâteau. Abandi kokene na quartier na bango azobetaka ba porte ya bato. Aye wana s'il vous plaît nazoteka ba gâteau parce que na lingina sunga famille moko bakufeli mwana muto. Dans peu de temps mwana wana a réuni plus de $3,000, ce qui $3,500. Atindeli ba mamelo na Mbandaka bakeko sunga la famille ya ndeko wana kufaka kuna. Voilà les valeurs que nous voulons. Ce n'est pas yo tata mobimba, yo mama mobimba. Ya yo poto ovanda kaka kofinga ka batu, ko inventer biloko ya lokuta. Et tango zali ko inventer, bana na yo makambo bazola ndaka yango wana. Vous devez retenir, les enfants sont les grands imitateurs. Ba imitaka facilement. Ya biso bana. To salaka un effort pour que ba imiter biso. Et ce qui otali ozo sala makambu malamu mwana na yo kozala na possibilité ya ko se présenter na kombo na yo nazo pesa mbote na bandeko tu o basala ka fierté ya ba famille na ba mbote na bana nyonso o basala ka fierté ya baboti na ba nazo pesa mbote na bino batu ti lelo soki batali balobi baboti oyo babota mwana ya bino yango bozo mérité ya mais ana batu mutu akoyoka famille na eba se présentaka na kombo na yete bakotanga te bayebi ke wayambar malfaiteur mo eba tanga kombo na bazo batanga te bayeba te parce que bayebi que c'est de la pourriture. Je vais vous informer, tous en TikTok. Masolona de Pité est en TikTok. Et nous postons chaque jour les extraits de nos vidéos. Na TikTok. Vous voyez que TikTok est un monde moko, et alors que le monde moko il y a une dame qui m'avait dit, eh, ndeko Eliezer koko takuna te wana monde ya buzoba na lobi nazo kendeka kuna. Bao ya kofinga bakofinga, bao ya kokumisa bakokumisa. Il a fallu que Christ meure et qu'il descende. Ti na monde ya au-delà pour changer la vie des gens. Tozana TikTok. Masolona de Pité, c'est nous. C'est pour échanger avec vous. Aussi na plateforme. Et tout ce que nous faisons, tozo salango bande konangai, et que chacun rendra compte. Les lobos ont une complicité. Bayibi mwana mutu. Bazi mwana bakena ye. Baboti bazo kamutema passe. Bakangi mutu akena parquet. Quelque temps après bakeba négocier kuna. Ale batiki mutu wana kei. Vous trouvez ça normal bande konanga? Et ces gens qui font ça, misapina banka kola kisaka ba politiciens. Les politiciens, non, la politique c'est de la pourriture. Alors que ces pays, ils ont mérité tout changer ensemble. Ce n'est qu'avec les juges. Oyo, bazana mentalité à malam. Voilà pourquoi nous devons être partout. Mais la difficulté, la politique est non. La politique, yango ne salaka promotion. La politique, yango ndezali ko affecté.
bato. Nalobaka na bato tika ko beta karana politique. On a un médecin, oui, au Koluka comme un médecin directeur. Mais c'est la politique, monsieur. T'as là-bas étudiant, Moutupona, comment on dit, président, je ne sais pas, cordon, il y a étudiant. Ça passe par où? Oh, il faut bâtir délégué facultaire, ainsi de suite. Tout ça, ça passe par la politique. Naloba kanabino par Nzambe. Pona comme recteur, on ne réfléchir devant les politiques. Et ça m'a toujours étonné du fait que les gens ne comprennent pas ça jusqu'à aujourd'hui. Et nous pose la question, Pona, ni ne les partis politiques. Au lieu que ça, la société. Papa, yo sali combien de sociétés? Yo zambongo ebele. Yo sali combien de sociétés ont engagé bateau combien? Aussi, li ça passe ya bateau boni. Tant que la politique ne marchera pas bien, voilà pourquoi, Tolobi Nabino, nous devons créer un cadre. Ou même ceux qui te tiquent les angoubanes nabiso, basa la fière ya kebaboti nabiso, basa la. Il ne faut pas que nos enfants nous condamnent. Papa, tant que vous allez nabino vous êtes au salami. Cette question-là, mes enfants ne me poseront jamais cette question. Parce qu'on sait pas. Nalobeli makambouan. Na lignina abordé question bande konanga question ya Kalev. Nanosaki bino qu'on est en train de négocier le retour de Kalev. Kalev a sa zone na Kinshasa. Le 4 à Kendaki. Le 4 c'était quand? Le 4 à Kendaki n'a parqué près la cour d'appel à Kinshasa Gombe. À Komaki na 10h. À Sambi Basili City à 13h. À Yekobima na 14h40. À Kozonga jeudi. Pour na Kosam. Mais na Katiwana, il faut te rappeler une chose. Ngai nazo zela, les gens qui disaient que le procès Kalev est politisé, on est en train de pourchasser, ainsi de suite. D'abord, il y a Liboso na Makambouan. Kalev a yoki ntunga ya exilé a négocié retour. Mais il y a tindaka batu boni na exil. Batu boni oyo bakima po na Kalev. A yoki ntunga ya exil, ntunga. Naloba kanabino à un certain âge. Poto ezala kanatina te. Lelo actuellement, botu na batu bazana poto. Ba ebisabino. Jusqu'à aujourd'hui, Malili essaie bandi. Moyen ba pelisa ba chauffage ezate. Il faut l'État a autorisé que chauffage sikoye banda kopela. Quel que soit Malili, tala ba adra, tala ba blanquette bazomi fini. Et en ce moment, même ceux qui va autoriser que bo banda ko pelisa chauffage en likolo ya gaz pour na bitumba ya Ukraine. Ceux qui ont commis ça à 19 degrés, amende 1500 €. Na Malili ya poto, na ba neige avec tout ce qui se passe. Balobi na yo ko pelisa chauffage te, bato ba ko vivre ndenge nini à un certain moment. Poto za kanatina te. Mais nous prenons quand même fortune na biso nyonso ale, tozo tinda kango na poto. Nyonso tozo tinda kango na poto. Tozo ketika kuna. Maintenant que dégoût et zakuna. Je referme cette parenthèse. Nazo zonga makambo Kalev. Ayoti ntunga a négocier retour na ye. Le chef de l'État leur a dit ngana zana problème na yete. Batu bafunda ye za Christophe Ngoyi, eza Jekoko Mulumba, eza Jean-Claude Mouyam. De mutu bafunda ye. Félix n'a rien à voir. Et par conséquent, à supporter tes causes à la Libanda, bisika ya tinda batu. Nazolo baboui. Ceux qui ont eu responsabilité à l'État, yebandengeni na ko gérer comme mona teke yondo komi nzambe, yondo komi soti ndengeni. Je vais vous dire un truc que ba avocat et belé nos papas ici ba avocat ya makasi. Ba batonnier oyo bomonaka. Bazalaki soki mwana mobali wana koti na salle, ba ko vanda toute la journée na antichambre.
Parmi eux, les professeurs, les grands avocats, bâtonniers, bazakuna. Après ce qui a côté, bonjour patron, bonjour patron. Et puis Atali bon, j'ai suivi quand vous avez comparé, c'est quel français? Les bâtonniers, grands avocats. Il humiliait les avocats, n'ayant na zolo bawana place bazali bayebi. Bazo benga ye patron. Patron wananga na mitunaka. C'est parce que bango nyonso bazaki bajan ya renseignement ou bien qui patron, patron, c'est un mot qui vient du latin. Patere à ce que je sache, ce qui veut dire père. Yekaleva komati tata ya ba tu nyonso ndenge nini. Ce qui va payer sur responsabilité étatique. Comme il m'a enquêté, il va pas gérer. Après avoir envoyé plusieurs personnes en exil, il y a mon côté exilé. En négocier retour, il y a un zone. Abandiko Sam. Les jeudis, il va beaucoup d'analyses. Mais selon ma information, je sais que oyo ba plaignant na yango, bango moko ba yakite, il se pourrait que bango moko pe bazo kima. Je me pose la question. Christopher Ngoui, Jekoko Mulumba, Jean-Claude Mouyambo. Makambuto ekike bokomi ko kima lisusu ezani. On a entendu qu'elle est là. On a besoin ya que procès que ne basa manenge sengeli. Et puis on va avancer. L'argument na bino c'est de votre droit. Et dans tout ça, abus, il y a pouvoir. Moutouazala Kindengwana, le tout puissant, il peut se réveiller aujourd'hui. Allez, bon, Moutouboy, Baké Batiena, Bolok. Visite les athées et le comment côté. Capable, Radek suprême, que vous voyez en train de défendre la serre. Il a vécu ça. Il a subi ça. Il n'y avait plus d'espoir. On pensait que Bassi Babomaye, ba vidéo Moussousseyako, Bima, oh Babomaki, ainsi de suite. Heureusement, Nzamba Bateli. Au nom de quoi, service et intelligence, oh comme le service moko ya ko torturaka bande konayo, lokola soki ndengeni. Yo côté exit, au côté angota. Ceux qui sont allés négocier pour un retour na Ibazakuna. Mais beaucoup qui angota mukete. Et retenez, chacun répondra de ses actes avant qu'il akoufa. Nyon soko sala wana parce que ozana position bo yeba ke poste wana ozali muto azalaka yo po kolongwa mutu mususu akoya mais il faut ko yeba après responsabilité wana kozala nani. Kalev Mouton est de retour azo samba les jeudi bako samba lisusu et notre souhait zalaki a que tout le monde a comment le procès devrait évoluer. Na ebisa kibino ke Chéribin Okende Senga na rencontre a tenu les mêmes discours que le président de la République. Suspension à Bavol et à Rwanda, ainsi de suite. Vous les suivez. Cette communication, sans rappeler le fondement de la Convention de Chicago, on sait qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et le peuple. L'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda, qui est soutenu par certaines grandes puissances, membres du Conseil de l'OACI, est un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne. J'ai le regret de vous informer que suite à la gravité des violations récurrentes des principes d'amitié, de franche collaboration et de solidarité préconisés par l'OACI, la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords aériens conclus. Il n'y a que cet engagement-là parce que la question ne concerne pas un individu. C'est notre question nous tous. Chéribin Okende Senga, Azam ministre et Ensemble pour la République. Il a été recommandé, présenté au gouvernement par Moïse Katumbi Chapwe et nommé par le chef de l'État. Comme les gens à l'opposition, je suis en train de voir Bitumba. Comment nous salima, nous talaka. Ba o ba attaquer Katumbi, ba o ba attaquer Félix Antoine, ba o ba attaquer Fayoulou, ba o ba attaquer ainsi de suite. Mais ce que j'ai dit, chacun devant ses responsabilités va répondre de ce qu'il aura fait de son pays. Moutunion soit qu'on réponde. Et chacun a sa part de responsabilité. Et je n'essaie de le dire, à un certain âge, les lois diaspora congolaises, j'insiste,
bozo yambaka biso malamu neti biso tokozala na Iowa bakotie la bino adresse bakokomela bino yango nde place tokozala ce samedi to échanger na bandeko na biso engai l'objectif eza komeka ko réveiller la conscience ya bandeko nanga kotalisa bango yake mutu ye moko akosala eloko moko te mais soki tolingi totala totikela bana na biso mboka ese kufa nous allons le faire on va observer mais mokolo eloko ayebanaka de par son comportement de par son agir de par la façon dont il se comporte. Et c'est tout ce que j'ai dit aux gens. J'ai changé na bande qu'on a Minneapolis, toujours aux États-Unis. Et ce samedi, Nangonga ya 15h, soit 3h après-midi. Toko Zalakuna, Toko Solola, je crois vers 18h, Toko Sisa déjà. Makambu Oyo, Toko Neko Salakuna na Iowa. Et chaque fois que je parlerai, je me serai lavé. Mais là où j'aime les Congolais de la diaspora, et Zandenge Boyoki Balobi, Navienanga Martin. Papa, toyaki koloka makambu ya bemolima wate. Makambu ya élection awate. Problème tozanango, tolingi to yeba. Nani aza la base ya balkanisation. Et to sala nini pona kotele misayango. Yo zana proposition nini. Élection, oui. Membo kezana bitumba. Yo zo kanisa nini. C'est la question que chacun doit se poser. Comme il est la terre, comme il s'en marchandise, je vois les gens me partager beaucoup de choses. Ngana linga ceux qui partagent les gars et loko. Olobi Rwanda, voici les stratégies. Mais au si ba stratégie à ba Rwandais. Ça peut proposition na yot. Et voilà comment nous nous agissons. Nation commune pour la République. Soti na sali une proposition. Na koya na critiquer, na koya kosa la proposition. Tel n'est pas le cas pour plusieurs. Batebele baza kunata. Kaka koloba, bango ba spécialiste. Tout ce qui a comme manipulation à Rwanda, donc canal ya relé na bango, ezaya yangwa. Wana boko partager quoi. Elo kwa malamu ya Congo nini yo partager. Tout ce qui a trait au Rwandais, wana donc campagne lokola ba futa kabino pona yango. Papa nazo tunayoa. Bafuta kayo pona yango. C'est quand même compliqué. Voilà pourquoi bande konanga nazo yebisa kabino tous les jours. Nous à l'action commune pour la République. D'abord chaque capable, il faut agir. On ne vient pas là-bas en train de s'observer, non. On reconnaît les degrés d'engagement. Il y a chaque capable na agir na ye, na action na ye. Nous sommes de l'action commune pour la République. Bande konangai, ngai na yo ndeto za capable ya kopesa, ya kodoter na Congo une nouvelle classe politique. On n'est pas venu en observateur. Et toutes les démarches qu'ils font, ils ont distraire biso, ya ko décourager biso. Il y a un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui, il me dit ah, Ndekwelezer depuis qu'il est parti et Bimaki, modèle bazo funda bino. Nanabi papa, ba funda musala na bango yangwana. Ceux qui ba fundité, ba kosani, ba olia neni. Vous pensez que ngana sali parti à sous-traitance? Ngana sous-traitante, na commissionnaire. Je n'ai pas fait, on n'a pas fait un parti, il y a qu'à l'étovandi qu'on a le kola ba marionnette, moko bazo bendaka, non. On a mis en place un cadre. Il y a les Congolais. Oh, bazana souci, il y a changer la situation, il y a sauver la situation en Moko. C'est ça. Et nazolo bakana batu, ceux qui ont serré ceinture. Koya kolobanangate, oye le lobby basombi yo, lobby yo mutu mobimba, le lobby boui. Lobby yo lobby boui. Pas de cohérence dans ce qu'on dit. Batu nyonso basanta penza ke oza inconstant. Et l'action commune pour la République. Ndenge bozo mona chaque jour nazo tali sakabine. Image ya partout. Ya batu même libanda muto akosala vidéo na ye. Biso na aser eza ya kobata mate. Muto akosala vidéo alobi oui, je suis capable.
Et cet engagement, il y a ça la vidéo, il y a koloba en public que je suis capable, et autres ils savent que Moutouazana compte à rendre na Moutouté. J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, non, il faut nanou total nanou, tokende nanou maleme nalobi papa, sote ozana bangagement mususu kende na bangagement na yo. Kende na bangagement na yo. Nous, je dis toujours aux gens, le Congo n'attend pas que Batunion soit battu les mapons pour sauver. Non. Ce pays-là, nous pouvons les sauver à travers une minorité. C'est possible. Une minorité peut sauver ce pays-là. Mais il y a Batumo Kobo. Nyonso tozolo ba awa. Ezana batu batala kalokola makambo etali bangote. Ezana batu. La responsabilité c'est l'autre, pas lui. Mais ozo sala nini pona responsabilité wana. Oyo nyonso zo funda batu pour que situation ane ko kisamate. Bande konanga chacun a sa part de responsabilité. Bande konanga bozali banda na zolo baka na bino pe boyebi yango à un certain âge poto ezana tinate. Ndenge tozolo baboui, ezala na Europe, ezala na États-Unis, vie komi pasi makasi. Muto aleka contredire nga. Place muto akokaki komema 100 € atondi si biloko na congélateur, lelo 100 € akozwa 2 articles, 3 articles. Place muto akokaki kokende na 100 $ asombi biloko ebele et komi pona osomba mwa biloko muke kaka ozana 700 $. Vie comme passe makasi, oui, mbongo ezo monana. Mais vous voyez les dépenses. Je vais vous dire quelque chose. 250 $, 300 $ na Congo, ils approvisionnent à tout un mois. Il y a batunanda kubakolia pendant un mois. Ndembongo oyo kokene na supermarché na poto, oko sentir ataneti ozana mbongo te. Oui, mais c'est parce que mon monana. Admettons que vous savez que y a 15 $ par heure. Même pour nous avons gaspillé, combien d'heures vous avez souffrir? C'est le calcul le plus simple. Et la vie actuellement, ils ont compliqué l'Ibanda Yamboka. Ndenge moko vie, ils ont difficile na Kinshasa, ils ont ndenge moko pe l'Ibanda. Ba carburant, ils ont komata. Et ba tubazo vivre na ba réserve. Et aujourd'hui, bah menace, oh il y a problème, il y a gaz, il y a Poutine, ils ont stressé batou. Mais ce que je dis, toko sala poto wana na mboka na biso. Ya ona talisa kibim. Tala nenge batu bazo tongo. Tala sikoyo ba membre ya gouvernement na biso nenge bazo sala. Quand Sama Lukonde tonne sur le ministre, il sait ezama kamutozaki kobele là tout le temps. Bazo okate. Natali Sibino tala libanda. Oh batu nyonso bayaka na keko OK yo tata mobimba yo wana OK na Tour Eiffel OK ko kanga photo na bana na yo OK bon tangu bokenda ka wana ko kanga mais il faut boyebisa ka pe bisoti so ki bana na yo sko baye na Kinshasa ko mema bango wapi yo papa uzalaki ministre yo papa uzalaki député yo papa uzalaki responsable moko boy ozaki sénateur okipa ba fonction ebele ko mema bana na yo bakanga photo wapi bana bakotala ka ba moto bakotala désordre na circulation et c'est tout ce que les enfants vont retenir bana bakotala nini c'est compliqué bande konangai nazo sukisa par cet élément de la police bakamoko ki sabso soni na comportement bino ezala ba roulage bango kutunde suka mili soni makasi bango baka la retard. Toyebi ke nzela za muke mituka za ebele bakate zo otama mituka zo ya chaque jour. Bato na tongo bakende ya kelasi bana. Bapara bakende otika bana kelasi. Mais yo roulage au secteur Songolo Pakala. Yo koya 8h. 8h oye 18h OK. Tango zo ya 8h. Mais nana ko régler circulation à 6h. Yo yeka pour l'intérêt na yo pour na koyiba ndewe pour créer ba contravention à lokuta ozi otien na poche OK si mango OK
otiki population, abandonne la population. Parce que okokisi montant oyaki koluka na kimoyibi na yo okoleka awa nzela aéroport 19h okomata mosu major wana kabamba ye moko kaka na bato soki akosala ni boyebi bapoint ya baproblème bapoint ya bamouteillage boyebi yango bino baspécialiste mais yo oza spécialiste ya moyebi kaka oye ozwi mwa 50 000 francs 30 000 francs ale okei opesi commandant na pasi azo couvrir yo balinga bino baza na prison ndolo 33 kala mingi te na kota so baketch bokokima ata soki bokimi nyonso bokima kaka botika mosala parce que totei tolembi mbote ya lokaso okaisa ata koka za mutu malamu asenga boye te kosenga losako ya nini ya nyonso nyonso kimoyibi kaka mutu nyonso président excellence honora yo votaki ye yo tiaki ye président kipini tosoni kanga mutu mema ye na bureau soki contravention ezali kanga ye mema ye na bureau kuna akufuta bamande commandant akoyeba ke songolo pakala ayaki na nini awa na mutu awa bafuti bamande ya leta soki retrocession ezali bakabeli no mais ozonégocie na balabala bafilme ye okimi mais soki mutu afilme ozosala mosala mema ye na bureau ata filme yo ozomema ye na bureau où est le problème? Mais tant qu'on dit qu'on négocie, pesanga $20, pesanga boye, $100, ngane de Gérard, yo combien de Gérard depuis quand? Mais qui m'a dit, mon pour ça on est. Bon ça malédiction est belle. Bana bino bazo bela, basina bino, pour muto na keko na zole là. Et sengeli makamona ici là, botika ko sape réputation à la police. Zala conscient, oye mosala, osali mosala. Osali mosala malamu. Par là j'ai belé, basenga ate. Bazaye par exemple, les gens. Bazabe na mituka. Bakabela kabango muto kabela, osali mosala malamu abina. Pas songolo, na lukusa wana, papa wana capitaine azakawana, azaka mutu malamu. Akabeli. Tokela côté peu victoire, maman wana azaka bien. Bakabeli. Toke kota IM kuna mama wana zaka vraiment elle est courtoise asenga lote azo régler ka situation bakabeli mo yoshi koyo babenga kaoni babenga ko nani soko muto moyo ka bo esili bazo créer ba infraction lokota no pesa permis oza permis te okangie permis eza na mboka te awa na mboka permis eza te jusqu'à présent. Yo kosenga permis pour nani? Permis ezate? Permis ezate yo kosenga pour nani? Parce que permis est expiré. Ezate ba konzi ba sali na onte to za ministère ya transport ba sala permis. Yo siko kosenga permis pour nani? Pour ça ni, pour na moyibi na yo. Eh ben, voilà. To soki si wana pona lelo bande kolanga. Na lobaka mutu na mutu asala musala na ye. Les lobes nomination Salemine armée, nous attendons aussi les nominations dans la police. Parce qu'il ne faut pas que dans la police, bah, tu vas comme un fou, bah, chef coutumier, bah, cause à la liste efficacité. Nazo ceux qui s'appellent à Koye Bisayo. Les moments il y a évaluation et relation na yo écoute. Na relation na yo news. Na yo sincère. Na nous avons a pensa que aza honnête na yo. A relation et apporter la yoni depuis boyeban to ceux qui si wana bande konanga ito kuta na samedi na ngonga ya 15h bao baza proche na Iowa je crois na des mois ndenge bazoloba to zokuta na kuna na ngonga ya 15h to échanger to pesa na makanisi to solola to yoka o bino bozanango to ramener yango na mboka na bino bino pe boyoka
la réalité sur terrain zanini. Botika koluka ko prétendre koyeba nyonso. C'est comme ça que vous avez entendu. Est-ce que mon vieux Martin savait que parmi Batouane et Zana Batouba maîtriser quand même la situation à l'est du pays? Tout s'est complété. Obino bozanango, bope sabiso, ope biso toyebi ya terrain. Tokoyebi sabi. J'insiste, menace les alliés persister sur le territoire d'Arles. Et l'armée, vous avez tout intérêt à cause de votre disposition en amont. Nalobi. Et la vidéo reste. Vous avez tout intérêt de prendre des dispositions pour notre territoire et à Aru parce qu'il y a une menace. Tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.